moko azali mupanzi na ye moko azali isolé ndi Rajab. Et sagesse ya Nzambe yenda yedi yango malamu asali Rajab ezana un mois intervalle na Ramadan. Ayeko sala ba mois sacré mususu misato elandani eza susu na mois moko intervalle na Ramadan. Donc après Ramadan tolokisi su sanza moko tokoti lisusu na sanza oyo ezali sacré oyo Nzambe yebi na kati soki tokoya kolobela kango inshallah eza sagesse monene mpe oyo Nzambe asali. Tolobaki ke ntango nyonso soki tolobi ba mois sacré moto oyo aza averti te, moto oyo atangi eloko oyo te nano ayokango te. En tout cas akoloba soki ba mois sacré ezali seke ya liboso mpo ezala Ramadan. Nzoka na kati ya basanza oyo Ramadan kuta aza na kati te bien que eza mois bele. Sikoyo regle ya basanza oyo nyonso minei regle ezali moko. Nzambe alobaki kaka mpona yango alobi fala tazlimu fihinna anfusakum. Ordre eza moko. Ordre yango ye eza interdiction ya Nzambe alobi na kati ya sanza wana bomisala mabe te, bosala na mpe mabe te. Bomisala mabe te eza difficile mutu ye moko amisala mabe ndenge biso tomona. Me tolakisaki ke mutu akomisala mabe ndenge nini. Makambo nyonso ya mabe oyo yosala meme osali yango baninga meme osali yango vis-à-vis na Nzambe directement yeba ke osali Nzambe mabe te osali mpe mutu wana mabe te me yo moko nde ozali komisala mabe parce que lifuta ya mabe ekozongela kaka yo mutu wana nde nso ezokisaki ye kaka obimisili ye machete kati wi kingo ekoiso bien mais mabe ya solo yo kozwa po kataki mutu wana kingo yo moko komona ke antuka nga nazwi pasi oyo akufi ake na yawe yo kasu pasi te akufi ake na ye me yo mokolo ya suka ntango kozwa etumbu ya ndenge obomaki ntango kozwa etumbu ya ndenge ozokisaki ntango kozwa etumbu ya ndenge oyibaki ya ndenge okosaki esika oyo soki pasi ebandeli yo eke na yo libela yo moko kosantir ke ya solo nazalaka yango te na motu ezalaki nde pasi na bandaki komiluke nde boyo Nzambe alobi bato bamisala mabe te basala na mpe mabe te. Etolobaki Nzambe atuma mwana mabe eza directement na ye. Nzambe alobaka wama zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bato basalanga mabe te ntango nyonso bato basalaka mabe basalaka nga Nzambe mabe te bazali kaka komisala bango moko mabe. Wala in ahsantum la azidannakum oyo Nzambe alobi soki bosali mosala ya malamu ngai Nzambe nakobakisela bino. Wala in asatum fa inna azabi la shadid mais soki bobandi kosala mabe ngai komiringa na rien te nde nazoprevoir kaka nazoprevenir bino boyeba ke ngai etumbu na nga eza makasi bokoka kosiporte yango te. Donc nakani nyonso osala malamu laha makasabat makambo ya malamu nyonso osala eza ni intere na yo wa alayha maktasabat oya mabe nyonso osala eza kaka na detriment na yo moko ekopesa kaka nde yo moko pasi. Même mokili mobimba tosali bolamu moko biso nyonso tosangani na seconde moko tosali moko malamu mutu asala mabe te pa Nzambe kobakisa ata 1 miligramme ya bolamu te akobénéficie ata na 1 miligramme ya bolamu te. Ndenge moko mpe toyokani biso nyonso tosala mabe moko ya makasi ensemble tosali yango mokili mobimba pa Nzambe kolongola ata 1 miligramme ya malamu te comme mpe kobakisa ata 1 miligramme ya pasi te pa Nzambe. Donc na mabe na malamu nyonso eza soit pour biso soit contre biso. Nde tolingaki lokola ezali sanzo bato basala mabe te c'est que ezali sanzo bato il faut babakisa bolamu. Nzoka na kosala misala malamu à tout moment ordre oyo yaka et arrivaka pele moko bato baexagere yango wana po kotia bato en ordre. Mosala ya malamu ezali oyo wapi? Mosala ya malamu ezali oyo Nzambe alakisi yo e ya mibale ezali oyo prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam alakisi yo nde mosala ya malamu. Soki olongona oyo wana etika lisusu ya malamu te
na tangu ya kala batu bona waneko pesa sanza oyo valeur bamisusu bazalaki soki sanza ekoki bakozwa nyama moko ya munene oyo mpenza bazomona bango nyonso epena nde ya kitoko baegorge ye mpona bango basali swalaka bazali kohonore sanza ya Rajab parce que eza mpona bango eza sanza ya liboso sacré oyo ebandi mpona bango je dis bien. Or biso toyebi calendrier na biso ebandaka na Muharram nde eye kosuka na Dhul-Hijja. Est-ce que Rajab vraiment tu peux pas concevoir que eza premier mois sacré? Non. Mais bango ndenge na bango balobaki lokola Rajab eza premier mois sacré oyo ekoti na ndenge na bango moko bainvente soki ekoti mpo baluka nyama moko ya solo mpenza baegorge mpona kohonore sanza wana. Nzambe mosantu azali pre na bolamu na ye kopesa ngo d'abord bato oyo babangaka ye bazali deja pre ya kozwa bolamu ya Nzambe. Soki moto alingi asala bolamu ya mingi eloko ya liboso ya kosala amipesa devoir ya kosala oyo nyonso Nzambe atindi basala nsima na ngo atika oyo nyonso Nzambe apekisi. Donc azwa garde ya malamu parce que tolobaki mosala ya malamu koleka misala nyonso ya malamu ezali kozwa volonté wana ya koservir Nzambe yeme sans kosangisa ye lelo. Sikoyo ndenge ya koservir Nzambe malamu sala oyo nyonso oyebi ke Nzambe andimi yango sala oyo nyonso oyebi ke Nzambe apolitika. Nzambe azali koloba na hadithi kutsi alobi ezali na eloko moko te ekoki kopusa moto pembeni na nga Nzambe plus ke oyo ngai natindi ya sala. Donc makambo nano eza obligatoire nde yango wana ya liboso ekoki kopusa yo moto pembeni ya Nzambe. Kasi tomonaka souvent motule mosusu aye kosala subutu na 10 heures na prétexte ke na butu asalaki tahajjud mingi atangaki chora mingi atangaki tasbihi mingi yango wana moyen te vraiment nga subu ba 12 heures kaka to ba 10 heures kaka te oyo ezali contre oyo efo ezala eloko ya liboso fo mipesa nango kopusa yo pembeni ya Nzambe ezali obligation ya Nzambe. Nsima na ngo eloko mibale kopusa yo pembeni ya Nzambe ezaleli ya prophète makambo prophète alobi na yo sala basuna ya prophète. Nzambe abombeli yango lifuta munene alobi soki moto akontinue komipusa pembeni na ngai na makambo oyo ngai Nzambe natindi ye mpe na makambo oyo prophète Muhammad salama alakisi basala moto wana tingai Nzambe na kolinga ye. Oyebi suite asraro ya solo tolobaka yango nga Nzambe na kolinga ye na koordone ba ange nyonso balinga ye mpe bakolinga ye. Soki na nga na ba ange tolingi ye moto wana komi moto spécial na misu na ngai Nzambe. Soki azengi nakopesa soki aluki protection nakoprotege moto atumoli nga na sine bagare na place na ye moto wana misu na ye ngai nde nakokoma misu akomone. Donc misu notomi na bénédiction ya Nzambe monoko na yo ndenge moko maboko na yo ndenge moko makolo na yo ndenge moko. Donc yo okomi mpenza spécial oyo bato balokakona koma obali ya Nzambe yangoyo mipisa na oyo Nzambe alingi sala oyo prophète alakisi yokopusana na degre wana Nzambe alinga yo inshallah. Alors ndeko na nga musulman badetail ya mike il fallait salam badetail wana ezali mingi na oyo Nzambe aoblige biso tosala souvent toyebaka mpe tosalaka wa alhamdulillah. Me mingi problème eyaka na kote ya banawafil to mpe kao tobengaka généralement basunna nde pai souvent problème eyaka bato tozomona neti o prophète alakisaki ezali moke par rapport na oyo biso moko tokosala oyo biso moko tokoinvente basunna ze tone ndeko na ngai kaka na bamoi ezali rare okuta mutu liboso ya chaque losambo ya subu tasalaka raka na ye mibale bato mingi tosalaka yango te. Naam, tangu moyo bimi omoni moyo bimi epusani mo moke par exemple na mama oko banda ba 8 heures
si avant tokoma 12 heures ezali esika ya malamu ya kosalela kutu nzambe banawatili ya kitoko suma tuduha esalamaka na ngonga wana salela ngo nzambe mokolo ya suka bato basalaka losambo wana nzambe akobenga bango particulièrement bato basalaka losambo wana moma na bango ezali nzambe akobenga bango po basala bakangamaki na losambo wana. D'ailleurs ibada ya malamu profeta alobi ezali oyo mutu asalaka régulièrement même soki eza ya moke mosala moko osalaka mingi régulièrement même eza moke yango wana nzambe alinga sikoyo yokangami na doha soki osalaka moko lokola toza na sanza ya Rajab sanza ya Rajab alifo tosala exception tosala penza tolakisa nzambe ke tokomi pena na sanza esanza ozala diferent na basanza miso bakisi eloko moko boye mais kobakisa yango ezali osali baeffort na makambo nzambe alobi na makambo profete asali oyo yozalaka na faiblesse sikoyo osali effort na sanza osala yango lenso osalaka suna oyo tozoloba ya doha te mais na sanza ya Rajab respecte penza chaque jour yozosala doha na yo eza kitoko na ntango osala vivre na yo osali 2 raka na yo sima vivre mpo osali 2 raka na yo avant sur osali 2 raka na yo avant maghrib soki mpe mwa makasi eza osali soki te après maghrib osali avant isha osali après isha osali okevani na kati ya butu mosusu ezali tahajud ezali bato mingi toba nakangaka sura wana na ekima nzoka profeta alobi kora ekimaka mutu te nzambe nde alongolaka kora pa ya mutu kora yango ekimaka mutu te ntango yo kimi kora nzambe akimisi yango mpa na yo ezala susu mpa na yo te donc eza malheur monene olobaka eloko wana kora ekimi ezolakisa deja faiblesse moko ekomi mpa na yo sikoyo mpo likambo wana esila yo kora ekima yo te yango nzambe atindaki yo alobi aqimi ssalat liduluki shams ila ghasaqi llail wa quran alfajr inna quran alfajr kana mashhuda ayebiso sambela balosambo obligatoire nyonso tosalaka kobanda ndenge moi ezobima tie kokende kodunga bodunga moi salaka balosambo oyo eza obligatoire mais na ntango ya tongo otangaka kora mingi kobanda avant swala tina kati ya losambo ya tongo kora etangama mingi nde komona losambo ya tongo bato oyo bavandaka penza esika ezake bamusulman miteme kita soki aza na moske bakotanga kora ebele sura ya tongo komona eke molai mpo bato bazwa rappel ya molai nde nyonso ezali na kati wana tanga kora mingi parce kora na ntango ya fajiri ezalaka asiste na baange ebele baange bayaka koasiste na ibada esalamaka lere wana mingi alo yo mpe tanga mingi mpo kobenefise mingi wa min allaili fatahajjad bihi nafilatan lak me ntango tokoma na kati ya butu zwa ta moko ya kosala tahajjud lokola suna mpo na yo sala tahajjud na butu tahajjud ezali suna oyo profeta estoraki mpo moto asalaka revision ya Coran d'ailleurs eza profete te nzambe moto estore mpo oyo nazotangela verse ezali mpo yosalaka ozwaka rappel ya Coran olamuki soko oza na 10 juzu na mutu mikolo nyonso soko osalaka tahajud okokosala yango 2 raka okokosala 4 raka okokosala 6 raka okoki kosala 8 raka bariwaya misusu ekende ntina 12 raka ntango otelemi na raka moko Allahu akbar otaki fatiha pa beti juzu ya liboso okiti Allahu akbar sami Allahu liman hamid ntango otelema na deuxième Allahu akbar fatiha deuxième juzu okiti okapesi salam oketi parce que prophète alobaki salatu leili matna losambo butu po kosala yango 2 raka ntango otelemi troisième obeti troisième juzu quatrième juzu soko olembeli wana alhamdulillah olali ntango olobi susu okobeta 4 juzu 8 ekolala jour wana obeti te ozongi na nde ebandeli apo donc na mwa moko yo moto oza na 10 juzu oza na possibilité otanga kora mobimba 3 fois dizo bajuzu ne nyonso 3 fois oza na possibilité wana esoki yo osalaka boye oza sur ke kora wana ekoki kolongwa yo lisusu ekotikala ta balamusi oyo bakini ba olobi